Kolomboka, Kolomboka, Lakisa, Mayele, Yabo Kolomboka, 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 Bana Balali Nanzala, Kolomboka, Kolomboka, Bitumba, Esilakate, Bakongole, Balamuki, Lokola Motomoko, Balobi l'an 2020, et Sengelito Silanana Occupation, et Sengelito Silanana Bagwande, Bozali Bon Kolanda Biso, on dirait qu'il y a Sentinel TV 1, Sentinel TV 1, na Mongalema, na Manchester, na England, et Sika ya Mopalanga nisi Sango Malamu, les messagers de la bonne nouvelle, Proverbe 30-30, au Boebi na Kubwa Didier Forme. To Zongeli Bizale Nabiso, après avoir été absent du pays, to Tambolaki Mwa Bisika Bibele, to Sito Zongaki, que to renouer na ba émission Nabiso, il y a chaque samedi, to ben en rétro de la semaine. Rétro de la semaine, Tobandi Ango, to koti na l'an 2020, au Bangle Babengaka 2020, félicitations na ndeko na biso la kwanzi la na nzembo ya Kolomboka, Kolomboka komo la kisabizali ya ba Kolomboka, toza kosenga na batuti nyonso o baza na Congo, babima, bapakata mbangu, parce que à partir il y a le 24 janvier, et vous allez bien te pour na bango, ba crime nyonso basali na Congo ezo kolanda bango. Tolobi ke année 2020 ezali année ya ba criminel et tout. Oyo basali ba massacre na Congo. Tomoni bongo ba médiocre ya PPRD ko bandana Kabila, Ruberwa, Bisengemana, tous les Rwandais spécial ba tout nyonso ba yaki ko boma na Congo. En tout cas, et indeli bango parce que makambo nous surtout faut qu'on finir avec le criminel rwandais. Alors awa nazo kende ko beta sete makasi ko tuna na ba chroniqueur, bolobi bo ba chroniqueur, bolobi bo sala ka ba vidéo ya ko pala samu ya ko panza samu na mboka, ya ko lobela mboka ya ko sala éveil patriotique. Est-ce que bosi mona rwandais azope sa position ya makamba ko sala? Pourquoi ce que ça solo ba américain na ba français ba koti na Kinshasa po ba bengana ba rwandais ba criminel rwandais onyo surtout ba batami na Kinshasa na Kingankati na ba cité oyo bazo violaka ko bomaka bato ko yiba ba organes génitaux ya bato ke koteka ko boma mutu ko longole ba organes génitaux bino bokomi ko sala ba vidéo ko pesa ba position ba américain si ba ye bazana nsele bazana na mongalema bazana na scan fungula boza ba chroniqueur ya ndengeni boza ba patriotique ba patriote ya ndengeni. Voilà pourquoi bino batoko ya bino o bozo sala ba base po bozo mbongo na YouTube toko sila na bino. Donc toti ka ko pesa ba position eza malamu mingi te ba kinwa bokota ka lisusu ba taxi o ba bengi ketite so ozana ndekono na kin ozana ndekono na kin na ba ndundu na ba Congo boyebisa ye bakota ka lisusu na ba ketite ba taxi o benga ka keche parce que Kabila sikoyo à part ko boma batu ko kunda na ba fausse commune Kabila waza partenaire ya Kilombo alors azwa ba Rwandais ebele et Rwanda et ça la 5 tours je crois par semaine ya ka Kinshasa et ce côté ba Rwandais bazo na retour les sont na ba minéraux na biso pe ba Rwandais wana na Kinshasa baza na Kinshasa na ba butu bazo kota na ba taxi ko enlever ba garçon ko enlever ba fille ko boma bango vifi boye ko zwa bango ba organes génitaux ko tindika ngo ba donc richesse mususu to ba cop mususu Kabila na ba Rwandais ba osana kini ya wana donc bo kende na batwana te ba kota susu na ba ketite po bazo te kango pa ba indien bazo te kango pa ba pakistanais kopo Kabila ko sala ngwana. Les Congolais ont la malchance de s'abrutir par les médias en ligne. Nazo mona ba médias ebele baza ba bruti bazo ko abrutir batu na ligne. Bola na n'importe quel média te sinon comme abruti. Parce que soki muto ana message te à cette heure bato ebele ba na orate ba na message te ba tindi pe bango te baza pe na kolinga Congo te me bali basala ba vidéo kaka po balia mbongo ya YouTube. Donc bokeba na biloko wana. Alors Olive Lembe la Jezabel est complice ya ba criminel ya ba rwandaise ya ba rwandais parce que Olive Lembe asala ka complicité na makangu na parce que Kabila abala officiellement mwana ya Rugweza o azali rwandais lokola ye. Alors Olive Lembe azali copine passagère mais là on dit Olive Lembe asali
place ba violaka ba congolaise, place ba bomaka ba congolais, ya kendaka kolobela bango te mais ya yaka na mbongo pona ko piéger, pona ko sala publicité, pona ko distraire ba congolais, po ba betele maboko. Tala sikoyo auti ko piéger bata maboke, auti pe ko piéger ba journaliste pona boule na bango, ba corps na bango oyo ba signaki na mwana Tshisekedi ezali Kanambe azonga na pouvoir. Soki ya azonga na pouvoir te baboma Tshisekedi ou Alexis Tambwe Mwamba ou azali bongo criminel, azali pe recherché, azali pe congolais te, yenda azali numéro 2, c'est-à-dire azali président du Sénat, soki Tshisekedi akufi yende ako remplacer que pour Kabila na constitution à cause de sous-président pour Alexis Tambwe Mwamba ayoke na Kabila à la lettre. Tala scénario na bango ngwana mais Congo ezali mboka nzambe, mboka mvuluzi, eza mboka bilaka, makambo na bango wana ekosimba te po eza koyinda. Pe lisusu ekamusinga ke Olive Lembe na ba journaliste pe ba chroniqueur otobengaka ba chronifuati, ba chronifuanatike na ba tuya maboke asombi nani conscience na bango to mémoire na bango na $100 a pamba. Yango moni ba kombi loba o Olive Kabaka o boy na boy. Likambo lisusu akokamwa Kasongo Kitenge Silvano, commissaire divisionnaire adjoint à Ville à Kinshasa, vient de démentir sur l'attaque qu'a eu le criminel rwandais Rouberois dans sa résidence. Tu veux éviter pourquoi bazo démentir en gros, et pourtant ils ont likamwa solo, ba patriotique, ba kitaki, ba sali likamwa. Pe moi na mboka no surtout oyo azo leka na ba vidéo ko ba likamwa neza lokuta, bomoni ba vidéo, bomoni nyoso. Boye baki azali ami aba rwandais parce qu'il y a eu beaucoup de morts na camp congolais ceux qui peut te kobi ko boma bango et que ça va malam binomo bomoni Vital Kamerhe a outi ko bomisa nani camarade de to cousin Tshisekedi à partir à Nairobi azalaki moko ya bato ba travailler makasi na États-Unis pour okamisa Vital Kamerhe tant va sala ba vanti tant ne ba télé poison tant que ça veut que Tshisekedi ne contrôle rien Tshisekedi azali bongo président moko marionnette bato bazomona dire biso za contre mais bokende na terrain bokomona ki ezali bongo pourquoi ba nomination nyonso surtout ya asignaki ba décret loi ya asignaki soki aza président de la République esali 7 mois pourquoi ekoti en vigueur te donc mawa na bino mawa alors na kamwe pe depuis quand un conseiller de la République un conseiller du président de la République a répondu sur le dossier ya rotina mutu na CPI Kamerhe asi alembongo ebele Kamerhe azali moko ba pion Kabila aida Kabila na makambo nyonso Kamerhe il faut aller à Pau donc vous avez malam en plus de cela Kunda Bantuare azana Kinshasa au lieu Félix Akangaye au lieu ba congolais ba kangaye bozo salaka ba vidéo bo lobelo moté pe Kamerhe azo lobelo moté po ayebi keza ba kope na bango na kosukisa ba yebisi biso na bana Londres comment vraiment bana Londres bastion ya combat et si ka combat bana na Londres bozo ya mbavie na biso 4 Koraman vient na biso mutu felo Koffi Olomide ou azali violeur ba mineur ba singa pape Paul Ier yo yambi un violeur na mboka to yebi ke Koffi Olomide azana passeport français po ya azana posa visa te mais akoko ta na mboka te po eza bastion ya résistance et puis c'est un violeur de mineur oyo a zako bebi sa ba vie à bateau donc ezali mawa mingi eza mawa mingi alors ba maître nyonso oyo ba luba biso za problème ba luba te mais to moni ba luba bazo comprendre te so ba luba boni Tshisekedi boye bisaye akata alliance na ye na Kabila parce que Tshisekedi père alobaki bo kangela ngai bo memela ngai na Luanda alobaki to comme ça un criminel partenaire alors bozu ba maître nyonso to ba recruter bino na Londres pour ça la sécurité ya kokengela partenaire ya Kabila ya Rwandais c'est-à-dire un collaborateur avec Tshisekedi. C'est que yo maître vraiment aux congolais ba sombi on a 100 livres pour bunda likolo mboka na yo. Alors tous encourager bino bo ça ebele ba maître bo ebele boko kapé makambo to ça la bino wana. Donc ezaki bongo rétro de la semaine en direct à Mongalem avec le messager proverbe 30 na zone déjà na terrain. Vrai drapeau ya Congo yango drapeau mususu botia ka wana eza drapeau ba Rwandais soko za chroniqueur
ozali nationaliste, ozali mwana mboka, drapeau ya solo yango. Vous allez brancher dans Sentinelle TV avec le messager Proverbe 30-30, numéro dans la C. Ba pasteur nyon surtout oyo bazo sala ba aventure. Botu na nkosi asuka wapi, église suka wapi. Botu na ba aventurier nyon surtout ba ogi soupu ba suka wapi. Parce que Proverbe 30-30 asuka sa bango. Yeso ankolo 2020 toke na bango likolo ba Rwandais nyonso ya batuti babima déjà Congo. Awa na communauté na Manchester, na Birmingham, na Liverpool, na Londres, partout place où aller na Glasgow, na Irlande, na Cardiff, na place ba Congolais bozolia bozomela ba fête, bosalaka lisangasi na batuti te pour batana mission otila bino poison. Breaking news. Yeso ankolo.